nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Mais na Dakar, tata mokonsalobaki, ba manioc, oui, à bisou. C'est combien comme ça les langues? Bon, non, c'est très sérieux. Aïe, Patrick Lokala. Je crois que il faut pas que tu viennes souvent dans l'émission parce que c'est que ça ramène. J'ai perds un peu de pédale. Alors, qui m'a dit. Alors, pourquoi ça la remonte? C'est pas possible. Faut couper ça. Ça. Bana Kisasa, dans la dosana du Tumbana Paul Kagame, a bomi plus de 18 millions de Congolais. Paul Kagame, Rwandais, a bomi ba Congolais, 18 millions de Congolais au Paul Kagame, na ba Rwandais ba bomi ba Congolais. Mais bien on bota la sous. Ben victoire, ma pour 500 fois zaki monene. Ben victoire qui dit si mapa oya muke, c'est-à-dire azo bomi sou ba Kinois. Kinois linga kolia mapa. Tongo midi poko. Tozo tuna bato gouvernement. Maman Judith Toulouka, maman premier ministre. Yozali maman. Oyebi ke bana balinga komelati. Ba kino balinga gati. Tala mapo e kondi lokola motabeli Krosokor. Gouverneur de Nebumba. Directeur cabinet chef de l'État. Famille politique chef de l'État. Au fond la mission. Au tuna plein victoire à kondi si mapo ponani. Alain Bolenge, Motolo ya Kasavu, notable à Kisasa, et si comme Abezali, Alain Bolenga Lobaka, pour l'intérêt à Bakinois, pour l'intérêt à Fachiba. Président Félix Sekedi, Landela, ministre économie, Alandela Batama Pao. Ministre économie va dans la bureauté, qui t'a la entreprise à l'État, est-ce que va faire l'osso, va faire la farine, va faire la mapa haute. Gai Alain Bolenge, en tant que communicateur Fachiba, en tant qu'acteur politique, n'a pas si bino. Projet Moko, ben conseil, na sengi na gouvernement na biso ya RDC, bon ça la boulangerie à l'État, ndenge zaka na Côte d'Ivoire, ndenge zaka na Brazza, ndenge zaka na Mali. Ngai na voyager bamboka na nyonso. Chaque gouvernement bazaka na ba boulangerie na bango et ba population na bango baliaka mapa ya monene et mapa na bango kondaka te pe kitaka et mataka te. Mais biso mapa ezo changer prix, lokola mutazo changer couleur andako. Et nous avons tout dans la Kisasa vraiment. Tous les députés provinciaux ou tous les députés nationaux. Il y a un gros binomo de population. Les députés de Fotaka, oui, parce que Botamate, Outawa. Il y a tous les députés. Au Botamawapi, au Outawapi. Les Kinois, ceux qui vous avez un député à solo, ils vont défendre Mapa Oyo et la monnaie. Dans la Brazzaville, pendant 20 ans, Mapa n'a pas eu Matakate. Et c'est la monnaie. Mais Bisso Mapa Oyo, et pendant 10 francs, le commissaire Zafra, dans les conditions. Tout ça, c'est un gouvernement central et maman Judith Toulouka, premier ministre. Maman, Bakino Baleli. Ngai Alain Bolenge, Nazali leader à Bakino, Nazali président Bilenga qui aspect. Boyo Kabakino. Kino nde esimi makamu. Bakino basimi makamu. Yango président Félix Sekedi. Pesa mitindo na ministre économie, na maman premier ministre Toulouka, alandela makama mapa. Bakino bazolela tala mapa ezokonda Paul Kagame azobunza bakino pe batabulangero babunza bakino biso bakino nyonso tozali sima ya Fachi Beton. Président Félix Sekedi fungola miso na boulangerie plein victoire tala mapa maponde ekomi et comme on a dit chopo et comme on abeli maladie ya Krosokor so kino kolia nini kino biso bakino tolingaka mapa gouverneur de Nebumba bakino pe basengi na yo Kendo tuna mapa plein victoire. Pour nanine ba kondisi mapa 500 fois c'est belé na bakino. Ba député, président Assemblée nationale, président Sénat, président professionnel, il y a Assemblée professionnelle qui ça. Bozali wapi bino kaka ba cortège belé, boza pe mosala moko te. Yango to sengi na mokonza mboka Fachi Beton o bakino to lingi mingi. Président Félix Sekedi, yo moko lukela bakino solution mapa oyo et kondi et 500 fois. Dans la map. Tu as une map pour nous. On a ma pour faire 4.
sikoyo bato basalaka te bato baza baorphelin bakolia mapa ndenge nini pain victoire okondisi mapa na topesi mosala epai ya gouverneur Daniel Bumba mosala epai ya mama premier ministre mosala na bakambi nyonso ya gouvernement balandela mapa pain victoire Alain Bolenge Poutou liso ya bakinois notable ya Kisasa soki na lobi boye oyebaka euti pa bakinois. Merci beaucoup. Lipa o pona bato bayebi Kinshasa bien komona ngo pistolet lipa o komona ngo pistolet bato bazala na ba province basenga biso ila biso mapa Kinshasa soko ki mapa Kinshasa ezaka oyo pistolet et puis o musubi ya baguette na ezalaka mulai lipa o bozomona o na tanga kabila to mana ko somba ngo 100 francs soko sombi lipa o mapa oyo ya 1000 francs o doit 10 pain lelo nena oswana bino boye lipa oyo moko 400 francs 400 francs congolais donc 1 2 3 4 400 francs donc on ezaka 500 francs on ngoli 100 francs lipa oyo moko eza 500 francs moins 100 francs lipa oyo moko bozomona 400 francs lelo mboka oyo ezokufa bandeko président tayela biso makambo oyo pardon tokokufa pamba. Tommy. Yes, master. I think it is time for you to sacrifice your brother. We have suffered him long enough. Mbolia bombo. Mboke peli moto. Mboke peli moto. Mbolia bombo. Mbolia bombo. Mais depuis quand depuis quand on a mboka moni ti Congo tambolo monike bazu bakala batina chasser batikili pa mutagala na monike mboka za la confusion. Ah, tu peux avoir une maman na réflexion. Donc basi pas makala et là ba soto. Mais li ba batika motakle. Ato sutali matama na ye lokola moto ali aka buku la bwaseka. Hein? Buku la bwaseka mo commission matama lokola mboto. Non, ce n'est pas possible. Tu vois? Oh, fabrication à maï, bazo teke la rabat. Boutera na nous position na ondenge ezali. Tala. C'est quoi ça alors? Hein? Non. Ça c'est détruire la population congolaise. Hein? Oui, vraiment. Oui. Hein? Non. Tu vois? Oh, maï, tala. T'as la étiquette, t'as la bouchon. Tu vois? Non. Vraiment, attaque tout bazalaka mitema mabe. Mais c'est comme ça. C'est ça que vous voulez aussi la population congolaise. C'est ça. Eh, regarde-moi. Boyponani. Hein? Ozanini bilote banani bokozala na titango ya koya boy vraiment donc o eza pona filtrer na mai kanga bamba bakiti Massa, bonjour. Bonjour. Comment on est? Bernard. Bernard, autant Natangaka. On a classe ni? Nana 4e. 4e, ok. Bernard, n'a pas sorti nos moutons moko. Vous êtes congolais? Oui, naza congolais. Combo ya président de la République démocratique du Congo. Comment on est zanan? Fachi Béton. On l'applaudit s'il vous plaît. Fachi Béton. Au bon moment si ya président de la République Nabino Fachi Béton comment on est nan? Maman Olive Mbemba. Hein? Oh. Comme il a deuxième fois. Maman nani? Olive Mbemba. Maman Olive Mbemba. Moi Fachi Béton. Kombo ya mwasi na ye. Olive Mbemba. Et tu as vu mis Ya panga bonbon. Bonbon yani bonbon nini? Tangawisi. Tangawisi c'est ça pour nini? Anjin kosokoso. Nini mukanga fasi? Eza pona nini? Pona bo pikiliki ba kundu.
babokoli banzoto. Combien bokoli là? Mais va aller 500, combien? Nous ben 500. Ah. Yo sala mbongo na Congo hein. La bala awa. Obala a. Mongo. Mongo. Ya solo. Okola kalo sako. Bobota combien bana? 4 bana. Ah, yo pena osanga sushi nte. Yo Kim Yong Yong aluko sute. 500. Hein? Kim Yong Yong. Aluko sute. Bon, siko a bolingi to lobate. Ata bino moko. Pas eza na mboko kolie komi lokwa likambo. Pas vane ke bino moko bozo kokate boza na pouvoir. Mais bino nde botondi na pouvoir kuna bino na bino ba ministre, ba conseiller, ba nan. Mais tano ba ndeko na bino monde ba souffrir. Exode komi partout. Siko biso ba to koloba ni soki bino moko ba souffrir. Mais bino kaka nde bozo kumisa chide nini 37 bino ka 37 mo buta sala ka soki 32 ans ezaki nde ya ofele ezaki ofele te po peuple ande ko trouver pas na ye nde mo buta sala ki 37 ans ngo soki 32 ans ngo bino ko buba akovana tie sa akovana mboka ni tie sa ko ya kana pasho seke to ko boma na kasi seke to ko boma na mboko po eleki kura kutu te bimba to mona kurate. On se met ça comme ça, ils ont un mois, ils ont 2 semaines. Pour la nuit, courir mon la cate. Basta comme ça, le combat Mickey Konda et m'a pris. Bilo que zo mata, nyo que zo mata. Carburant en we bungi. Tolo bate. Après loba, parce que la bilo jalousie pour ba loba ka ke bino, boko zo ka pouvoir te le bilo bozi pouvoir. Mais tu entre autres personnes raison na muto ba ke boko zo pouvoir te ayebaka. Si vous avez le pouvoir, vous avez le juger. Vous avez la raison. Ben, je la raison. Pour pouvoir vous juger. Vous avez le bâté. Et là, on dit que mona. To se paye la nina pouvoir. Nous sommes bé. Ah, t'es. Pardon, hein. Vous avez gentil. Vous avez bien kende na ye. Bosi toka bwana kimia esi bosi pouvoir ango bino pe bokoti na palmarès de bato ba dirigeant Congo sikoyo bo kende nano botika bato ba ko telemisa mboka ngata ndambo ba telemisa tolembi eba ye kotonda na kini bateki biteka baboti na tembe batondisi Kinshasa Kinshasa komi mulunge ebalu oui o batebe ba qualifier ngo za bêtise mais soko landeli ngo za pena lingala mais bimi me mabe par exemple so mutalobi basi ba ina maya malili oui je comprends pour na biso toujours comprendre que ndenge to vandaki maya malili na cantine bana basi ba to ba ina vous sur bêtise là mais ndenge lobami sans que ça la explicite le son mais ils ont posé problème papa ça dit l'union ni yolingi balobi basi baye na maya malili yo yogini na bien ngana lobi oui le son il faut changer de sujet papa alors on peut changer de sujet yo tout ninga soki basi baye so na maya so nini problème est na place nini à part Mutema Mabe. Tchapose. Ah voilà, Tchapose. Azara fragile. Tchapose. A conquitté. Hippodrome de Versailles. Wow.